eza penza makambo nzambe na ngai. Yango balobaka mutu amemi ngambo. O penza Barcelone amemi ngambo ya somo. Congolais yango ezalaka nini? Congolais penza ezalaka nini? Mosusu nayebi te mayele sila ngai. Nakomaka na suka penza ya mayele na makambo oyo Congolais alingaka asalela moninga na ye to ndeko na ye Congolais. Mosusu la famille boyebi ke to exagéraka na mwa makambo na biso. Eza makambo. Ba Mimi Kabogo, ba Aïda Kapilas, ba Vie de Loin, ba Mobikisi, ba ndeko nanga baya esobe, tindenge bakenda poto. Bakenda poto pona musala. Bakenda ki poto teke no, mututel abando yambaka bango. Eza bongo te? Eza penza bongo te. Bango eloko o ememisa bango poto eza musala. Musala nde ememisa bango poto. Eza te ke no bakendo sala visite soki epa ya nani soki epa ya nani te. Bakenda ki poto parce que bakenda ki na cadre ya musala. Yango ememisa bango poto. Et puis na poto wana soki totali ba comédien na ba comédien o baza na poto. Eza kaka Barcelone na omite. Na poto toza na Luna Mienzi. Toza na Princesse Ilunga. Toza na Tonton Bobo Manoka. Toza na Bameta Mpinga. Bandeko na biso baza ebele ba o baza na poto. Toza na ba Maxi. Baza kuna. Eza kaka Barcelone te. Eza kaka Barcelone te. Et puis elo mosusu oyo ebele ya batu babosanaka eza ke soki mwasi ya bali, soki penza mwasi ya bali, alandaka o mobali na ye akoloba. Soki mobali alobi keno, kamarade na yo o nalingi ye abando yaka. Yo pe okolanda. Mais soki mobali na yo aboyi, moyen pe o forsaka makambo mosusu ezate parce que Bible yango moko e recommanda mwasi soumission. Siko soki mwasi aza lisusu soumise te epa ya mobali na ye. Lelo tolobi mobali na ye aye kobwaka mwasi wana libanda kaka biso ba Congolais tokoya lisusu koloba awa teke no bomoni Barcelone wana soumission ezate na ndako ya libala. Tala ndenge mobali na ye abengani ye na ndako ya libala kaka biso. Mena minute oyo bokomi kosambwisa Barcelone. Na makambo o bandeko nanga ebele ya bato bakoki kovanda ka batie na mutu ke non c'est tout à fait normal. Elle n'est pas celle na poto. Na ndenge za boye Barcelone aza femme mariée, légalement mariée. Ezate ke non ya kiboma kangu yaka to vanda te. Aza mwasi ya libala. Donc makambo nyonso avant ça là, il faut consulter mobali. Soki mobali andimi gloire au Seigneur. Soki mobali aboyi na ye moyen asala autrement ezate. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Naomi Barcelone. Naomi Barcelone aza moko ya ba comédienne na biso oyo asepelisaka biso. Nini ozoleka côté ya Barcelone makam nini esali ke noto ya kobeta masolo. Avant na kota na mamozindo ya makam nyonso ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. O nyonso ya sika koti na chaîne na biso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde
tokos makasi. Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na GAVCARE, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE, solution ya santé na yo. GAVCARE aye penza na ba solution ya kilikili. GAVCARE aye penza na ba solution ya kafu. GAVCARE aye penza na makambo moko ya kitoko bandeko nanga. Na GAVCARE bika na yo libela. Na ye ko informer bino la famille na GAVCARE. Oyo bibela bela nyonso etungisaka bino. Na GAVCARE solution eza. Ezala na kote ya ba papa, ezala na kote ya ba mama. Bandeko nanga na GAVCARE bazo tretaka makambo nyonso bandeko nangai na système moko ya kitoko. Benga na yo GAVCARE oko sepela na yo kandenge ezalaka. Voilà. Bandeko nanga lelo toye lisusu na Barcelone. Naomi mama formidable. Ye moko kutu alingaka batu babenga ye mama formidable. Eza teke no Etoile Nines TV ye mutu apesi ye kombo wana te. Barcelone alingaka penza mingi makasi batu babengaka ye mama formidable. Lelo oyo toye kobeta masolo bandeko nanga parce que to moni yango ekomi mwa ebele. Batu bakomi kolobelango yango pe Etoile Nines TV aye pe kokota ka ndenge na kota ka ndenge na betaka masolo. Bandeko nanga ezosala pasi penza ya makasi na motema komona ndenge biso ba Congolais tokomi na biso ko raisonner. Mosusu tozo mitia na place ya batu te. Mosusu tozo tiaka makambo kaka selon biso. Kanenge na lobaki na ebandeli. Kokende ya bandeko na biso oyo bakendaki na poto. Ba Mimi Kabongo, ba Aïda Kapilas, ba Jérémy Chabani. Ba papa na biso vie de loin, ba papa na biso esobe, ba ndeko na biso mobikisi. Kandenge bakendaki na poto la famille, bakendaki na bango na cadre musala. Bakendaki na cadre te ke no bakendo visiter mutu to bakendo vanda na ndako mutu te. Bakendaki na cadre kandenge zalaka, cadre penza ya musala. Tango pe Barcelone akenda na poto. Barcelone akenda na poto na cadre ya libala. Yango akende la poto. Yango na lobaka toujours. Poto o batu ebele bakanisaka keno poto ebele ya batu bakanisaka keno batu soki baza na poto eza na bambongo moko eza na balabala sa soki ozo tambola bambongo yango wana ezozelaka kayo oya kozwaka bambongo wana otiaka na poche otindaka na Congo. Poto eza bongo te. La vie là-bas ezalaka facile te. Il faut ko bunda. Et surtout totala ba makambo ya bandaku. Okoti kozala na bambongo na yo. Mais peut-être ozwa ndako malonga te. Oza na mbongo ya koloba te keno otia na yo garantie obanda pe kofuta.
mosusu mikanda esali keno moyo ozwa ndako ya malonga eza te. Mosusu oza na mikanda mais bandako ezomonana te. Tu ne peux pas faire autrement. Mosusu poto eza bongo. Siko batu mosusu ba comprenaka na bango te. Batu mosusu bazalaka soki mutu ake poto bakomi komona mutu wana neti Yesu moko boye, neti mutu moko na yebi te. Na communauté na biso ezalaka nango bongo ebele ya batu ba comprenaka te. Bien que tu explica ebele ya batu mais jusqu'à présent ebele ya batu ba comprenaka te. Makambo oyo esali keno lelo na ya kosala émission eza na ba nungu. Makambo indi kaneto lobaka biso moko indi na réseaux sociaux. Ebele ya batu bakomi koloba keno depuis ba mimika bongo bakenda poto. Depuis Baïda bakenda poto Barcelone nanu ayamba bango te. Barcelone ayamba bango te. Bandeko bakomi kaka kande bakendo lukabana ya Jani Fai. Bamema bango restaurant. Mais Barcelone ayamba bango te parce que selon bango Barcelone de azana ndako alibala. Na batu o nyoso bazana poto ezaka Barcelone de azana ndako alibala azoyamba ba comédien mosusu te. Batu mosusu kutu bapesi exemple keno to wando mona na chaîne ya Barcelone. Mimika bongo bando kendo jouer kuna. Aida Kapila sa bando kendo jouer kuna. Mais ti bakomi poto. Barcelone nanu ayambi bango te. Batu mosusu bakomi koloba keno Barcelone eske azana ndako malonga pona koyamba batu. La famille. Yango na ye kosala intervention. Koyamba batu et dépendra te que ozala na ndako malonga to ozala na ndako malonga te. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango bandeko na ngai ya koteka yango oyo na ba $350. Somba na yo lupango na prix ya C. $350 ya pamba. Osombeli bana na yo lupango. Osombi na yo lupango ya yo moko pona futur na yo. Okomi na yo ko préparer futur na yo. Ovandi na yo kaka ndenge ezalaka na kitoko nyonso oyebi ke futur na yo eza assuré. Ebele ya batu babangaka na bango kosomba bamapango ekoma nango cher ka ba $2000 ba $2500 ba $5000 ba $10000 mais ya tout oyo lupango eza nango moins cher prix ya 350 ya pamba osombi na yo lupango na yo na système moko ya kitoko. Voilà. Tozongela makambo na biso kande to bando beta masolo. La famille kande na bando loba na kota na likamboyo. Koyamba mutu e dépendra te ke no ozala na ndako malonga to ozala na ndako malonga te pona koyamba mutu. Eza na babilo mosusu batu ebele babosanaka. Ndenge ezalaka mwasi soki nanu aza epa ya ba parents na ye. Tozalaka na ba camarades. Tozalaka na ba collègues. Tozalaka na batu ezalaka bongo. Metango mwasi abalaka, mwasi akoti na ndako alibala, koti ko bala, oza na yo pa ya ba parents, eza na ba camarades mosusu, ba ami mosusu oyo okokata relation te.
to o bokozala na bino kaka bosololaka bien botalanaka bovise visitaka bobimaka ensemble mais ntango okota na ndako ya libala makambo echangeaka parce que tant tokotaka na ndako ya libala en tant que femme quand ndenge Bible recommandaka biso que non femmes soyez soumises à vos maris eza na mibeko o mobali nyonso apesaka mwasi omona mobali mosusu alobi ke non nga na boy o bando salaka boye eza na babilo mosusu to négocier en tant que basi okoti ko négocier mais eza na babilo mosusu soki mobali amoni ke no danger ezoya akoti kotika yo te ke okweya akotelemela ngo ata soki o négocier ndenge nini akoboya ezalaka bongo eza na makambo mosusu ko négocier mobali pe andimi mais eza na makambo mosusu pe mobali akoti koboya kane na lobaki na poto wana tozana ba comédien ebele o baza kuna tomoni bango te baike koyamba bandeko na bango mais pourquoi bokoya kolatisa ka Barcelone pourquoi bokoya kolatisa ka Barcelone wana ti ndenge kenda poto alakisa ndako na ye tomona ki ndenge azo torshonaka ndako na ye tomona ki biso nyonso na chaîne na ye ndenge azolambelaka mobali na ye ba makambo nyonso tomona ki eza te ke tomona ki te mais mosusu ba réalité ya vie esalaka ke ba makambo mosusu oyo tobando sala dans le passé peut-être tosalaka ngo lisusu te bandeko na nga mokili ya lelo eza ya kobeba kane topesaka conseil mokili ya lelo eza ya kobeba surtout ndako eza na place neti ndako bakotisaka mutu nyonso tu te eza na batu mosusu ata soki bopriaka église moko oyebi ke aza mutu ya église na biso topriaka soki nanu nzambe alakisa yo état d'âme na ye te komeka te parce que biso bato ya mwindu toza na kindoki moko ya mabe makasi oyo ebele ya bato baignoraka omemi mutu na ndako na yo ntango akokende atiki bamababe na ndako peut-être biloko ebandi otambola bien présence na ye kaka makambo nyonso ekwei yango mona bato lelo oyo la plupart des personnes bakomi na bango kobanga nalobi te ke no bacomédien na biso oyo bakie poto baza na bamakambo mabe te eza ka conseil ndenge napesaka mais koyamba bango ka ndenge bato baoloba ke no Barcelone azoyamba bato te azoyamba bacomédien te boye matakita elle a ses raisons toyebi te nini mutu na mutu aza na ba raison na ye mosusu bamisala oyo azosala ezopermettre te na mosusu peut-être bacomédien na biso bango moko baboyi parce que tomoni bango na ndako ya mutu te na poto wana bacomédien baza ebele et d'ailleurs pour votre information combien bacomédien na biso bakenda poto nani ayamba bango na ndako tomonaki mama Lea Nda akendaki poto mingi babando okutana kaka bakutani na feti bakutani soki wapi ba Ersil Peshanga bakenda poto batu oyo baza installé na poto nani oyo ayaki kolakisa ndako na ye tomona bango te alors botika kolatisa Barcelone ba makambo oyo keno azoyamba bandeko na ye te totika ba makambo wana yango ba makambo oyo ememaka bakoswana ememaka bandeko nanga ba makambo matakita ba biloko abongo ememaka makambo ebele batu oyo baza na poto bayebi réalité ata kutu na Congo toloba na Congo comédien nani ayamba bandeko na ye ba comédien na Congo ba filmer mosusu ayamba bango aboyi na ye ba filmer batu mosusu baza bongo surtout ye aza femme mariée eza mabilo mosusu akoki jamais ko exposer te eza mabilo mosusu il faut abomba eza bongo eza mabilo mosusu il faut abomba eza vie privée na ye est-ce que depuis Barcelone bomona ye na poto bomona ye na makambo ya matalana elle d'ailleurs depuis que azalaki na Congo Barcelone azalaka mutu wa matalana te ye ezalaki na ye ka musala na ye
de nature azalaka bongo mosusu avant toloba makambo mosusu il faut nanu to se rappeler to zonga nanu na sima muto yo eske azalaka bongo eske azalaka bongo de nature Barcelone azalaka muto wa matalana te nga kutu na kamwa tango azonga ki poto amemela ba comédien moi ba cadeau ndenge bakendo tala bango azokangisa ba photo en tout cas j'étais autono na lobaki nga moko na lobi Barcelone kumutu azalaka na muto matalana te turo eza nini ezwi penza eza nini penza ezwi aya bato bamona ye sur les réseaux sociaux Barcelone de nature azalaka muto matalana te. Alors totika kosambwisa mwana mwasi oyo s'il vous plaît auti kobota totika kolukila kayeba makambo mosusu poto eza lola te kande na yebisaka bandeko na biso mosusu mosusu boza na Congo soki nzambe amoni yo na Congo vanda na yo Congo eza te keno il faut kaka okende poto te mosusu kozala na yo na Congo za na yo bien ozolia bien makamyo sozo salema pe bien alors kozala te ke non parce que naza na Congo mutu tel aza na poto aleki ngai te mutu aleki yo na poto aza te ezalaka mwa bongo yango bandeko nanga kandenge mama itwalini Nest TV apesa katoli bandeko nanga via lelo eza vi moko il faut koyeba ndenge nini ya komi bomba via lelo eza lisusu vite ke non bokoki kobanda ko s'exposaka eza na batu mosusu bazalaka za na projet moko boy quartier mobimba il faut bayeba ke mutu oyo aza na projet bolingi bosomba soki lupango il faut batu nyonso ya famille bayeba eza na ba projet mosusu la famille ezalaka kaka yo na mobali na yo nde boyebi yango ti ndenge bokosilisa projet na bino wana boyebi ke mwa eloko na biso evandi nde bokomi koyebisa batu et puis tu n'es pas obligé vous n'êtes pas obligé ya okende koyemba ngo epa ya batu te soki batu bamoni gloire au Seigneur soki bamoni te bosala course na mutu te mokili eza ya kobeba pona bandeko mosusu baoyeba te mokili eza ya kobeba eza na batu mosusu baoyokela yo jalousie bobotama na bango famille moko te boye kokutana ka ndenge batu mosusu tokutanaka na biso na pays moko bokutani bosali mwa connaissance na bino relation na bino bokomi kosololaka makambo nyonso tutu bakomi koyokela yo jalousie pamba alors ezalaka toujours malamu mingi na kilelo oyo tozalaka keba makambo na yo vanda na yongo na ndaku na yo yango kutunga nazalaka contre ba makambo oyo ya ba camarades lelo camarades nanga sali boka te via lelo eza via ovanda na ndako soki osalaka na tongo kende musala na pokwa ozongi soki pe na ndaku lambela mobali lambela bana bolie na butu osambeli sokoli olali na yo lobi lisusu musala ekozala malamu mingi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.